anda Kabila sali yango eloko ni ya malonga eloko ya malonga kobima kuna te wana lokola ebite bakotia moto na nzela ya Sadek bana posa maponomi te bozele eloko ya malonga kuna te kobima te pe moto asa komi na suka ya bokonzi na eloko ni so ya malonga koyebisa biso ya mboka eloko to wana mabata isabino te Kabila komi na posa kokende yango ba osesa mobeko lokuta yo somona moto ye mwaza na bokonzi ye moko andimaka mibeko te ye moko abukaka yango ebongo bino bokoele mobeko oyo kobatela ye Mbote na bino bandeko balandi ya émission l'invité toyebi ke bozali ebele penza kolanda émission na biso ya mokola lelo kasi esengo ezali epa na biso koyeba te bozali ebele toyambi lelo mpo na bino mwana mboka Mike Mukebai na yende tosolola par rapport ya matali politique na République démocratique du Congo. Mbote na yo mwana mboka Mike Mukebai. Mbote mama Tatiana. Mwana mboka Mike Mukebai toko bandana na likambo ya yambo ya kolobaka te tokaki te ya principe lero bongaki bozala na mboka ya Donald Trump mais to comprendre te jusqu'à présent tozana bino nanu awa na Kinshasa pona nini bandeko batindaki bima koki nyonso po tokenda tokendaki epa ya bandeko mikili Amerika wa na ambassade na bango bapesi biso visa te yango wana mwe tokei te mwana mboka Mike Mukebai na kopimela bino visa est-ce que ça na problème moko politique tende sali bongo na ndimite ya be bango moko batali babite bakopesa biso te na moni likambo moko ya politique na kati te na moni yango te mwana mboka Mike Mukebai lobby awa na ville province à Kinshasa to monaki déjà bafongoli ba bureau pour na dépôt ya ba candidature mais toza ko comprendre jusqu'à présent to remonana kaka lokola eza bandeko na biso ya majorité présidentielle mais bino ba yu opposition tozo mona bino te ndeko yali pona kono cha kombo pona okenda maponomi ne tumba maponomi yali sanza mobimba bato ba kolengela nanu kubongisa kombo kotala bukuza banani ya sanza mobimba ya likambo okima mbango te o akei lelo amoni tasi akoki akei o akokokisa lobi akei lobi ya sanza mobimba ya te na sanza ya sambo yo suka lobi te ya sanza mobimba ya likambo kosala na motema pio to kobongisa ngo malembe bongo mokolo koma te ekoki nde tokokendani wana ya kowela te pe kolandaka bato ya ngambo kuna te mama bango babaka opposition mosane be koluka makambo biso to kolengela mapo ya mapono milokuta so baka mposa mapono basaisa ngo banda kala esika to komi oyo mokonzi bango moto akomisi biso yango po balingai mapono mite batika kokosa so baki na posa mapono basaisa ngo banda kala bana posa mapono mite bana bokonzi akanyaka basi bapomoli mbongo bako banga baebite na mapono moto akopona bango azali te bako lukande ba osa po ba iba na maponomi pe babo konja moyibi pe bako yiba maponomi lokuta na bango wana Mike Mukebai tolobe alikambo toko kakate le 26 juin esengeli na mwana mboka président Moïse Katumbi akomela biso na Kinshasa pour que aya ko samba pona matali passeport na ye matali o azali na double nationalité likambo ngo penza toko comprendre te parce que semaine passée to monaki pe président Moïse Monide la bengisaki ba président nyonso ya ba parti o bazana kati ensemble likambo ngo penza toko comprendre te est-ce que mwana mboka président Moïse Katumbi akokomela biso pe na Kinshasa pona kosamba nani abita okoma yoki yango api kana yoki yango te soko akoya akoloba ngo ye moko ngana na yoki yango te na yebite te tokokenda lobby kosamba na makambo ya lokuta bakosela ye ya lokuta oyebi bato bokonzi oyo bato lokuta babandaka na likambo ya ndako elongo ya likambo ya ndako ekoti likambo boye etazi bato bazwa mandoki makambo ekoma soko tuku mibale soki pe kama te lelo moko nango esuka realite sikma awo yoki ko baba ko balikambo te o passeport na eza boy esa boy oyoki ye procureur général de la République alobi te o esenga ko sambisa boy tambo mwamba alobi ndenge mosusu
bakoyoka na kati na bango po lokuta eleki mingi bakomi okosana mpe na kati na bango lobi tokotema toya lebele mpona okenda kosamba soki akoya akoyebisa biso na banza boyei na ye koza boyei te ya koloba be boye ya boyei ya bato milioni na milioni bato na nzela ya boyei kosenga kolengela yango malamu ngai sango wana nayoki yango te soki te akoya ngai nayoki sango wana te ngai nayebi te lobi nde biso tokotema tokenda nde kuna esika na kosambisa o bango bakosambisa lokuta po te tokweyisa bango lokuta na bango ebima mokili bamona te bango eloko oyo osala bango ya bobangi bakoyeba te moto wana makoki mpona kobeta bango mokato nkombo na ye Moïse Katumbi Chapwe oyo babengaka machine yango balingi ata moke te mpo bango baa na mposa kosala maponomi ya moyibi soki oyo ayali bayebi te bakokoka te oki ngai yango wana omoni lobi wana tokokenda ebele baoyo nyonso tokobunda na bango elongo batema lobi totondani wana esika bazuze bongo totalisa te kosambisa wana eza ya lokuta makasi ndenge makambo mosusu oyo basi batie na nzoto na ye mpe eloko moko na komona bapanisanga bokopesanga motema mpasi eloko oyo babengi décrispation bolobela yango te Katumbi babe asai boye nyonso eza ya moto ya Katumbi te makambo nyonso bokotia wana na moto ya Katumbi bokoloba wana makambo ekosila nzela ya décrispation bokotuna ebango akoya aya te mpo na nini mabe bapanzisango bokosala bokomisa likambo ya Katumbi lokola nde likambo kaka ya décrispation ya Katumbi te décrispation ya Katumbi te décrispation mpe ezali mpe Antipas Mbusa Nyamwisi botunaka te mpo ya nini Mbusa yaka te botuna mpe Kabila motuna na Mbusa Nyamwisi bato baebele bao baza na boloko basenga ete babima boloko Jean-Claude Moyambo basenga ete babima boloko te lelo wapi babimi boloko wana botunaka te décrispation ekoma mpe Katumbi toko komema mboka nzela mabe décrispation Katumbi aya na kati na bato mosusu mpe baa na kati oki ngai botunaka te décrispation ekomi wapi so bomoni bato angambo Kabila botuni bango eya eloko tosalaki yango elongo totie linzaka bango bakoma kopona oyo balingi kobimisa lelo babimisi moko lobi mibale te lelo oki ngai yango tokosenga te so bokobaka likambo Katumbi boyebaka te tokotema na likambo wana mpo te Katumbi aza kitoko koleka bato nyonso te tokotema yango mpo ezali moko oyo ya biso basali ye nko soko mpe lelo ekweli yo tokotelema be elongo wana ndenge moko wana soko lelo ekweli lokola ekweli Mbusa Nyamwisi yango tokotelema lokola ekweli Jean-Claude Muyambo yango Congolais moko te ata mokonzi ya mboka aza na ndingisa ya kopekisa moto eloko epesameli ye na nzela ya mibeko yango totelemelaka likambo wana eya te mpo te Katumbi nde aza Congolais monene koleka bakongolais nyonso te eyali likambo ya mabe soki ezwi Congolais nyonso esengai totelemela yango tokotelemela yango bai diaspora Mike Mukebai bakomeli biso penza na nzela ya batelefone balobi te Tatiana soko oyambi mpona biso Mike Mukebai otunela biso absence na ye na meeting ya Sainte Thérèse mpona nini nga nayaki na meeting nayaki makambo mosusu akosala nga na politicien te nga na mopanzi sango nayaki bao bakosa mosala ya kopanza sango oyo bakendaka oyo babengaka bango bareporter bazalaki wana nayaki navandi longwaki makambo mosusu ya kosala oyo etali kaka etumba oyo toa nango nalongwaki wana mwa liboso te milulu esila nakeye na makambo naki nango akosala ka nayaki wana soko bato batali bilili malamu bakomona te azalaki wana nayaki lokola na politicien te nakoki komata kuna likolo te mpo bato bakende komona ngai na mpe na ntina yango te ngai nakoki politicien te namataka likolo mokolo nakoma politicien bokomona ngai kuna likolo mpe eza kala mingi te mwana mboka Mike Mukebai motuna mosusu balobi ya kotuna bamonaki te na Sainte Thérèse avant te milulu wana esalama mwana mboka Mike Mukebai atelemelaki te esalema te kasi na nsima bayike penza bawelaki bambongo babundaki tomonaki na bilili soki omonaki esika bato bawelaki mbongo eya likambo mabe eya likambo lokumu te ngai atikala komona yango te soki omonaki yango soki oyo omonaki yango na miso na yo nakoki kosepela nango moke te ya likambo malamu te mpo yango likambo tokotelemela mikolo nyonso oyo ya bokonzi oyo ya kanyaka bakobebisaka bana na biso
na kopesaka bango kanyaka soki yo omonaki yango na miso na yo telemela yango pamela yango lobela yango ngai koya na yaki te kolongwa na longwaki wana natikaki komona yango te soki yo omonaki yango wana miso na yo moto omonaki esika walaki yo nde lobela yango telemela yango omoni ngai esika na ye nakuti balingi babanda milulu mpe bandi mokete basisa nde nakei oyo ngai namonaki nde ntango batie etando eke babemisi elili ya Katumbi wana bato babandi kosepela milulu ezwi moto makasi isu bato basepe nde Katumbi akoswa bango mpe asoi na bango na lingala oyebi te bato mosusu babanza ete Katumbi ya mopaya babaka bongo te Katumbi akamwisi bana Kisasa lingala na bango bango babanza ete nde bango bana Kisasa babaka te aza lushu aza banda este alakisi bango te akino alokwa bango a mwana Kongo lingala alobi lingala bato bakamwe nga nayebaki banda kala pomba nyonso akoma kobenga bana Kisasa na nzela ya singa asola bango mpe na lingala lobi lingala moni moto alakisi bolingo ya bato te monoko ya bino wana bibonzi naloba yango te nakoloba yango malamo nakomanyola yango amanyoli lingala eloko nga namonaka mokolo wana yango wana esika yo omoni misolo soki omonaki yango wana yo moko telemela yango mwana mboka Mike Mukebai likambo suto bato kozela parce que bayike penza bana nyonso ya mboka to kozela te président de la république alaki biso te discours to comprendre te apusi yango lisusu point de vue na yo kolanda wana te mama bokozela ya bamascour elekiki banda Kabila asali yango eloko ni ya malonga eloko ya malonga ekobima kuna te wana lokola yebi te bakotia moto na nzela ya Sadeki moninga na ye Lorenzo akotia ye moto tasalisa maponomi so maponomi te lobiko mpe te sikande alingi asalisa mwa kongre wana akoya koloba liboso ya batindami akokosa biso abimisi bato mibale na boloko afongoli eloko boya bana posa maponomi te bozela eloko ya malonga kuna te ekobima te mpe moto asakomi na suka ya bokonzi na ye eloko nini so ya malonga koyebisa biso ya mboka eloko tokosenga asalisa maponomi eloko akoloba ye esu te asalisa maponomi yango wana eloko moko ya malonga ekobima wana te oyo akosala na lokota ya lifansi abe yango la poudre aux yeux lokola babwakeli yo mwa putulu na miso mpo mona te ayengi obakela biso mwa putulu na miso mpo tomona te tokokosama esu te okoyoka nasali boye nabimisi bato na boloko boye yo moto obimisa bato na boloko te eko bato bakobima na nzela ya lokasa mpe bato mpe bakangama na lokuta na nkor bato ba libanda bakenda libanda na nkor na nzela ya mibeko te nabimisi bango ezali yo te ezali te ozongi na nzela ya mibeko mokolo wana eloko ya malonga ekomeya te eya lokwa sika okoka bakosala mobeko babi loi sur le statut des anciens chefs d'état basala mobeko mpona bakonzi batata mokonzi ya mboka ya kala mpona kobatela bango mama alokuta wana bayi batalisa bino te Kabila komi na mposa kokende yango bakosalisa mobeko alokuta yo somona moto ye mo aza na bokonzi ye moko andimaka mibeko te ye moko abukaka yango ebongo bino bokoyela ye mobeko oyo ekobatela ye andima yango akotika kondima yango te mpo ye andimaka mibeko te mpe likambo tozali na yango ezali ya kosala mobeko mobimba te mpona kobatela Kabila te mama mobeko likunzi ese epesi Kabila eloko moko ya monene baobi te soko alongwe na bokonzi akotikala sénateur bomoi na ye mobimba mama babenga yango alokota ifrançais privilège bapesi eloko oyo elongwe na mibeko ebimi likolo ya mibeko ekoki te babakisa esko sika nini yoka nde bakoba na mobeko wana soko moto azalaki tata mokonzi soko alongwe wana ya mboka soki tata mokonzi ya mboka soko alongwe wana mabe nyonso asalaki botunani ye te misolo akwaki soko mpe abomaki bato botunani ye te wana babenga lokota li français prime à l'impunité nakomi tata mokonzi nayebi ke mabe nyonso akosala bakotuna nga te nakokwa mbongo nyonso ya mboka te so moto na ngai abangi koyiba nga yiba na nkombo na ngai nga bakokanga nga te so na longwa wana tokoboma mboka bana na biso ntango bakokola po into totianga bango na pasi wana likambo to wana yango ezali toyokana na Kabila soko wana na posa te babatela ye toyokani na ye mpo te babatela ye atika me kasi na nzela ya kosala mobeko mobimba kokamata bana na biso bano bakoya lobi kokotisa bango na nzela ya mobeko mabe oyo koboma mboka eloko wana eza mabe mobeko wana eleka te
mobeko esengi kotelemela yango yango wana ndenge moko na yebisu yo wana ezali babenga poudre aux yeux ndenge moko bakosa mobeko mpo te bakosa biso te akomi na nzela ya kolongwa ndenge moko mpe akoluka loba po akosa makambo mibale misato alakisa ntango akozwa nzela ya kokende Luanda kuna bakozela ye moto ya kuna aloba botala ni oyo nasali nafungoli ni awa nasali awa lokuta eloko te. Mwana mboka Mike Mukebai tosolola likambo penza etali Adolphe Mozito baike bakoloba te Mike Mukebai penza elongo na ba opposant pourquoi bazo soutenir Adolphe Mozito parce que Adolphe Mozito ye abimaka nde na nzela ya maponomi na nzela ya bandeko na biso ya Palu pourquoi pas ye akendaki na Palu kuna démissionner parce que tant toko lobaka Palu toko mona bato ya majorité présidentielle kasi boni mwana mboka Mike Mukebai na ba misusu bazali ko soutenir Adolphe Mozito bato bakotala kaka te toko tia Adolphe Mozito maboko lelo toko tia pe Jean-Pierre Bemba maboko nga moto ya MLCT nga kazunga MLCT Fachi totia kaye maboko nga moto ya IDPS na moto azunga ya IDPS toko tia na maboko biso nyonso po tozala liboke moko po liboso na biso toa na monguna moko soki tobandi kokabwana si monguna akoti eloko akoluka yango wana etumba toa na yango lelo etumba opposition ezala lisanga moko po tozala makasi kasi nayebi te kati na biso moto na moto wana nzela na ye akozwa nsima tango tokokoma na tango mapono nga na moto nanga oyo yebana oyo nga natiaka maboko oyo nga nakopona oyo nga nakobundela eyali Moïse Katumbi wana ezali ya kotuna te kasi eleko toali nango lelo lokola mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba miboloko nga nakokende ya nzela ya kotelemela ye te baninga nyonso babundaka bayimboka nyonso bakokamwa boni yo okoki kotelemela ye oyo kotelemela ye ingo bato okopesa Kabila makasi toali liboke eyali be ndenge moko lelo oyo lobi na kamere tokoyokana te mpo akendaka makambo ya Kanchachi awa atika makambo na ya Kanchachi abi nazongi awa netumba tobundisa Kabila tovandi na ye kimia soko asali likambo nakopesa ye maboko ndenge moko awa tongo pokwa soki bandeko ya IDPS basali likambo ntango bandeko ya IDPS basalaki milulu kuna ya Saint-Thérèse batondisi lo moto ya bato batondi tokumisaki yango nakumisaki yango tokokumisa tokopesa ni maboko po tozala makasi po mayele ya Kabila bandeto bandi etumba oyo ezali ngonga nyonso kokabola biso kokabola koyiba moko na kati na biso tala ndenge Kabila saka Kabila akobundisa biso boye te ya kotuta na boye akobundisa komite nsala ya kotuta na boye te yebe ya kozunguluka so akomi na esika libaku azunguluki moko mosu ayibisa mibadi banga moko mosu ayibi Vita Kame moko mosu ayibaka ata pe MLC tango amemaka bango na babengi concertation ya paye dipepe moko mosu pa mengi koyiba IDPS tango amekaki kokende na bango na makambo etali ibiza moko mosu ayi koyiba chibala sima ya koba te ngai te toa na opposition awa yango wana esengeli te tokanga ndako lidusu ya te mpo ayeba epai ya kokota te lokola sika tokoyoka te akomi kotinda bato epai ya Bemba esengeli tobanda koloba yango toyebi te Bemba akondima te kasi biso esengeli tobimisa yango na mpwasa bato bayeba te bakomi kotinda bato kuna lokuta na bango oki ngai mpo soko lelo mwana mboka Jean-Pierre Bemba bimi na nzela wana takende kuna bato bakonyokoma bato ya liboso ezali biso ebongo mpona nini te topesa ye maboko ebongo mpona nini te topesa maboko na Adolphe Mozito mpo lingomba ezala makasi eyali oyo babengi na lokota li français stratégie de combat lelo ekosenga tozala na bomoko kasi lobi ntango tokea maponami awa tokobunda moto na moto azwa mwa eteni na ye mpe nsima ya maponomi yebaya tokosala esu boni tokozonga be esu liboke te mpo nsima ya maponomi mpo okonza bibonga oyo ezali kuna na Assemblée nationale okokisa yango yo moko okokisa yo moko te tokosangana na bandeko oyo babengi bango force du changement. Mwana mboka Mike Mukebai, merci beaucoup. Tosi sa émission na biso na question oyo. Yo pe ozali candidat? Liboso tena ya nola yo, motuno otuni ngai awa na pona nini topesaka kingandi songolo maboko. Ya lokwa tango bandeko ya G7 balongwaka ngambo kuna. Lelo yo baya kobakisa biso mwa makasi ndambo. Soko toboyaka bango.
engaka kozala pasi mpo na biso oyo nyonso akobundisa kabila akotema mpo na biso tokotambola na ye elongo soko ye moko moto asolo te ayi kokosa biso akobima na mpwasa ye moko akozonga na mboka utaki oyo nyonso akobundisa kabila tala lelo lobiko na biso ekouta na CLC comité laïque de coordination bango basalaka politiki te ntango bamoni te bayi politique bakokoka te baye kotelema etumba ezongi etumba yali etumba ya bayi mboka ndenge tokoloba po tosembola likambo malamu esenge toyoba te le combat est un combat avant tout citoyen etumba nanu ya mwana mboka moko etumba te ya lingomba moko okotuna ngaso na candidat nakoya candidat na provincial na lingwa lesika na vandi pe nakoya candidat na lopunga na national ebongo soki eleki nyonso mibale nakotika moko na lingomba na ngai na kosalela moko mwana mboka Mike Mukebai avenir politique oya biso penza tango otalaka yango monaka yango ndenge nini te bato bakate mboko ekobonga te mboko eza libaku mabe bakosaka bakonzi ya mboko nde bango bana libaku mabe siko bakomi na suka mboko oyo lobi na yango ekozala kitoko etumba tokobunda yango na bana biso bazala elikya bakoko batata bamama boza elikya tokobongisani mboko oyo bokonzi ya sika ekoya na bato oyo bakoya na bolingo ya Congo bakosala mosala tokosala mosala tokobongola mboko oyo mibu zomi mboko ekobongwana mibu zomi mibu ya mitano ya liboso eya lokwa place ya kobala mabele kotia milona mibu ya mitano ya mibale na obi na yo mama mbume ekomi kobota mibu zomi tokobongola mboko ya solo mabele ki makasi tokepe na libulu na se kasi na mibu zomi mama mbuma ya liboso ekobota na mibu zomi tokobongola mboko oyo bato batika koloba te mboko oyo eza na libaku mabe bokonzi oyo moto ya na libaku mabe bakonzi oyo nde bango bana libaku mabe bato akanyaka bakana pasi ya Kongo te batonga bandako na bango batambola na pepo tongo pokwa basomba mituka ya minene elengi na bango yango wana bokonzi na bango ekomi na suka bayimboka bato bana bokonzi na maboko na koliki ate bayimboka bakopona bakonzi ya solo bakopesa moto mongongo na yo pamba te okotata moto akosala solo na bakonzi wana ya solo bakoya Kongo ekobongwana mama Kongo ekobongwana mboka nyonso tokomona ekomi monene ekomi na nkita ekomi kofuluka bamboka wana nyonso elekaka na pasi engo batete na kosepa na pasi oyo ezali po mokolo bolamu ekoya tobatela yango na likunya po eloko ozwi na motoki ozwi na pasi basakana nango te pasi oyo eza nde mpona kolengela biso mokolo bolamu ekoya mokolo kofuluka ekoya tokosakana nango te mokolo tokozwa bonsomi na biso mokonzi akoya nsima akomeka kosakana na biso te po eloko tozwi na pasi na motoki na makila yango wana mama mwana mboka Mike Mukebai merci beaucoup tokomi na suka soki ezali na message moko esengeli na yo olancer na baye nyonso bazali kolanda biso koyebisa be bayimboka bayika mpiko bandeko ya diaspora bazonga nsima te bango bato batemaka makasi te ekopesa biso mpe awawa makasi ya kotema bayika mpiko tokoba tozala bomoko mpo tokende na liboso nayebi te ngonga mosu yaka omona ekomi oyo aloba boyaka mwa pasi bandeko ya IDPS mwemba eleki awa basimbi kofinga ngai bwa mawa ata nyoka babetaka bongo te po kofinga bafingi ngai nakoyebisa bango nga nasalaki lokasa na nga kombo nango CNews eyaka Congo News ekomi CNews nakei boloko ntango nakei boloko na bimi natikela yango bilenge mibale nakotanga kombo na bango te bayebani natikela bango bakoma kosala yango na internet sika lokola makambo nyonso yaki ya maboko na bango fongola nyonso ya mosala yaki ya maboko na bango bakamata eloko wana bakoma batomboki bakoma kosalela yango na ndenge na bango kofingaka bato oyo towana bango na etumba na opposition bandeko bayeba te na pembeni to na mosika na likambo mokete na mosala bilenge wana eloko wana bazwi kombo wana bakosalela eya ya bango te CNews wana bakolekisa tango na bango kombo wana eya ya bango te kombo wana yali société mobimba na mikanda na yango CNews
ngayo na koloba nazali actionnaire majoritaire 75%. Lokwa makambo internet mbilinga bakei na makambo nyonso esika kokanga yango na koyeba te. Na kolenga ya malembe na kokata likambo wana. Kombo wana na koyebisa na bango bilenge mibale wana. Motokyo bakotoka bakolekisa ngonga na bango. Ngonga yango basala eloko ya bango na kombo na bango. Namoni bilenge mosusu baaka bakosala politico.cd. Bayokani te baninga bakei basali actualité.cd. Basali eloko na kombo na oya bango. Leki na ngai ligodi na leki na ngai nani boujaker. Eloko na bango kotambola kitoko. Bango bilenge mibale bokanga na kombo moto. Eloko ngo etambola malonga te ko makambo lokuta. Yango na lobi na ko pesa bango toli batikani eloko wana. Na ko zwa mwa mikolo pona makambo ebele ko sala. Na ko botola ni bango kombo wana. Bako mona te basaki mosala ya punda. Kombo wana eza nzela ya mibeko. Na nkasa epai bakoma te ngai nde kolon kombo wana. Bandeko bafingaki ngai etali ngai te. Tango pe na koloba te bilenge mibale wana ba pembe na ngate engo batete po bango bafingi yango te. Yali kambo babinga ko ta français responsabilité. Na lingi ko longo la responsabilité na ngai na bikoma koma bilenge wana bakokoma. Na kati wana te. Soko ba mwi na tongo tala watokendaki mokili Afrika ya suka. Watokendaki po te batia ensemble ebanda kosa mosala tokeina elombe Moïse Katumbi chapo kuna ngai na ali kuna bango bakamati bakomi kotuta Moïse Katumbi masasi bango nana bango te bato batanga ko bayebi te ya kashu na bango te kasi eloko etikali na boto ya bango komboni wana nali kosala yango na lombango te mboko oyo ya bato bana bokonzi esengai na sala yango na mayele mingi po soki te bato akabila bakokota ya bango nakosala yango na mayele ya kobotola bango kombo wana kala mingi te bamitungisa te lokwa ba moto makasi eloko eza eloko ya motoki ya bato ebele ngai kombo kolo eloko nabimisi misolo na ngai na kotoka nasali mosala na kombo wana mibu na mibu bango bauti esika bauta toye kokuta kosala mosala lelo eloko ekomi ya bino moko bovai na kelasi otanga eloko ya na kombo ya moto yo okei okomisi yango ya yo so batumbi obi ya akoma kosala politiki tolo bati akoma kosala politiki sika eloko oyo toyaki nango lingomba ekomi ya bino moko na nzela nini yango wana kobotola yango balengela maka soki te bakobimisa motoki ya bango pampo mpona koya kobotola bango baleli batikani eloko wana na kimia so bango otika na kimia te ata nsima ya sanza misato to motoba na kobotola ni bango kombo wana eloko na ngai na babato bayeba te oyo bakomaka wana omoni bakomi CNews bakoma malamu bakoma mabe etalaka ngai te bato bakomona te ata elili na ngai yaka wana nalongolani yango bana wana na kosiseka bango ka mingi te mwa mangongi na bango bakobanda te makasi wana na kolakisa bango bayebi etumba te bakomilela mwa mangongi omoni ya mwana soka kokola abanza asa akomi akomi makasi bakozwa egogo. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai na maloba na penza nde totie litono ya émission na biso ya moko alelo l'invité. Merci na balandinyo sur Congo Millennium et surtout joyeux anniversaire na number 1 ya Congo Millennium papa Riki Dibendi motema ya maman jolie la pomme verte mbota maela munayo et merci beaucoup na baenyoso o bozo continuer ko s'abonner na site na biso. Merci à tout le monde, merci à Rick Lusandou Bobby, vraiment merci à toi De Gaulle Mavinga le roi motema ya la reine Agnès Sono Tetela Kie Mafumbe. Merci beaucoup. Merci aussi à celui qu'on appelle l'éternel champion Bobby Libanga du siècle, champion à Magouche Sango. Merci à toi Dieudonné Os Osango les patrons, Cécile Osango et Serge Katembo. Merci à Fifi Chongo et à Vital Bouchebou. Boza tellement ébélé, Bino Bayo Bolinara. Bisobo continuer Sanda Sadam. Merci à toi encore une fois, joyeux anniversaire Papa Riki Dibendi Bobby DG Boss. Ya Congo Millennium. Merci aussi à toi Jires Mwanda Babi Bilili et Tosa.
triple brassard. Merci na ba nyonso bo meseni kolanda biso elo ka yob sabino bo continuer à s'abonner. Merci à toi Gelor Congolo Bobby vraiment zo salanga vrai bien. Merci aussi à Elise Mwanza. Merci à tout le monde ba nyonso bo meseni kolanda biso en tout cas motema na ngai epesi bino nyonso mbote. Soki nzambe azongi te retrouvez-nous prochainement boboto bondeko eko ba korenye na mabota mabini.